manka papa bango respect la preuve année papa bango alongola tatouage ya Keina na loboko. Non 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 non. Papa tango lingi bana laksa bango bolingo. Voir même moi so zane siko à sentir que oui fallait poupa alinga kapenza bana na eba Keina linga bango nenga linga ba malka Monikel nenga linga ba Marcosis ndenge pa linga banani ba Keina. Lingiye mobali azala bien au moins makamsusu ko atelelo so niki to bako niki aloba le biloba loba niki aza de traquer mental eza ba choc so eleke pa muntu esala bongo okoma biloba loba partout okoma biloba loba tant yozo loba pa batuana o sa ba live vanini o se sentir que oza soulagé ozomona son ba papa emane bazena ba maman Amazon ba onyo se be ba bote bana par-ci par-là. Mais qui mieux qui te tika là jamais comme la table là qu'on invité baba so atika bana so 70 so combien wana maintenant 15 jours to mona bana table là ba mark table ba komi ba Youssoufa ba comme le canal télévision ba lo ba n'importe quoi na comme table là to tika ko yo kangote. Et puis yo papa faut comprendre Keina za moi la moi Keina za moi moi si fallait poupa jamais yo ko le cause de star amunene tu es une grande star. Hein, on sa fierté mboka biso Congo, il y a musique congolaise. Jamais ko le que pour na popol mo pasou là. Jamais ko tolérer ba bloka bonne émission que le fali pour que le bapé que non na longoli kombo na pour na boyebo. Non, wana ki bassesse. Banner solide. Mobile il faut ça esprit. Tant qu'il y kambu, il faut supporter qu'on a la maîtrise. Mobile a le quoi à moi citer, mobile a le quoi à moi citer. O qu'il y kamba mo s'agiter yo ale. Bofinga kofi mais kofi a pesabino leçon na mambo didiston. A pesabino leçon. Bison se to santé réponse à Kofi to sepele nango to bande ko attaquer Kofi Olomide mettons Kofi à répondre nani à répondre à que Didiston c'est ma fille mutumo ta ba mabe pour la Didiston azama kila na ngai to sala ni to betela Kofi maboko MJTV sambara goli mazabata bila kolikobo sambara goli mazabata vraiment bo sabone sambara goli mazabata bila kolikobo Samara goli mazabata MJTV Samara goli mazabata mami wanza yoga mami wanza Dani Timanga vrai no ko vrai tanta sola bien gauche droite ala tamna pantalon quoi au moins MJTV vitesse wapi abonnez-vous. Voilà, on est là pour le compte de notre émission Analyse populaire. Analyse populaire d'aujourd'hui est présentée par moi, votre humble servante Sylvie Bahati. Naesu na bandaku na bino, na kotsu na ba télé na bino, na kotsu na ba chambre na bino, na kotsu na ba voiture na bino, na kotsu na ba salle de bain na bino. Avant la bande émission oyo, on a présenté ba condoléances tanga na maman Emily na Katia Orléans. Bisiko Zali, toza vraiment de cœur nayo. Et puis Bambote Naye Moko, la première dame d'Orléans, Madame Mami Wanjamote Maya, Papa Misha. Na pespe merci na espace O et Ambibi Solelo, espace Zozo. Yaye Moko, la maîtresse chic rose Nakata Djobo, Bisika Ozali vraiment Bambote Ebele. Sans plus tarder, Tokoti Suko vraiment na Maman Alikambu analyse na biso, donc analyse na biso beaucoup plus lelo ezaka actualité oyo ezo sala pe amité ma pasi et dans ba camper ba tumusu pezo sa bango esengo na camper ba tumusu et comme le quoi moi mokiri mobwe mais pour na ngai personnellement ça me fait mal au cœur parce que naza parent naza maman donc et tangisanga ma miso ezo sa motema et pasolanga motema. Donc, on a habité ceux qui n'ont côté la Nan, ceux qui n'ont côté la Fali, ceux qui n'ont côté la Keina, na Kelia, ceux qui n'ont côté la Niki Menga, n'a habité. Mais nous avons vraiment église au milieu du village. Nous avons côté la Moutouté. Donc, on a analysé les lots, nous avons attaqué, nous avons attaqué Fali, nous avons attaqué Niki, nous avons attaqué Pebana.
premièrement na banana na Niki Menga o biso nyoso to finga lelo Niki Menga asala trop pona vie ya Fally Ipupa lelo so Fally Ipupa azana mukanda lelo Fally Ipupa zobenga ma français c'est grâce à Niki Menga na koyoka ekoloba na ba émission ko sala dernièrement awa abi a passa donc a risqué vina pour na Fally Ipupa a sala même rambo ba chèque wana ka po Fally Ipupa zala bien po Fally azala o azalelo po Fally alata atambwana mutuka bien so ke poto avana nda kwa luxe donc koyoka Niki Menga senti moi si moko boye moté mese zoka nango kala moté mese tondi nango déjà ba choc eleki na ndimite ke soki Fally azaki en bon terme na bana na ye ndenga kenda France bongo soki pe anokuta na bana et tout le temps nde makambo nyonso ezate parce que ça fait mal papa tango boti bana ebele oza papa bana ebele oza en famille nombreuse tango boti bana ebele wana yo oza beaucoup plus qu'on s'intéresser na bana oboti na mama mususu mama oboza na bango bana oboti liboso o s'occuper na bango te oyebi eloko esaka na motema bana te et surtout que bana ngo déjà ba koli bana na baza déjà ba majeur ba mike te po okosa bana mike mais bana déjà ba komi na ba 20 ans na ba 19 ans okosa ba ondeni po bazo mona nyonso réalité tout bazo vivre yango. Donc Niki aza mwasi moko a supporter trop ba moquerie ba humiliation côté musu pe makambo nazo condamner Nana Ketchup parce que Nana Ketchup so za équipe a mama ya solo mwaso a motema munene nde makambo e comme sike comité yoku ndongo za mutali boso yo tinda ne falite nde toza en France bo kende talabana benga ba keina ba yabo benga bango onge pose en bon terme na Niki Menga onga bana ko benga Niki otuna évolution bana ndenge ni poto mona ngo nani mobali na mwasi bakabwana mobala na koma mwasi mususu mais bazaka en bon terme na mama ya bano liboso basola na bango quelque part ba mibali boy bana ko sala choix parce que so o sali choix pour bala vie libaleza pour na vie mobimba so sali choix mabe même na foyer no peut trouble kokota voire même na bano oboti voire même descendance no mobimba trouble koza toujours soki Niki azaki mama ba maman solo ba maman motema malamu nani Nana Ketchup ba maman motema malamu ndele to se retrouver na situation ote. Et puis Fally Ipupa tango za papa foza na mutema munene oui keina za mwa mabasa ki mabe olga olimbisa ye potango bete tatouage ya keina mutu ma otatinda ki okoma keina na ndimite ke keina mtatinda ki oto Niki Menga mtatinda ki na nani na bolingo azaki na mpona yo ke Fally Ipupa beta tatouage ya keina non yo moko sala ki ngo tele obite keina aza mwana ngai ya mwasa liboso tika na koma kombo na ye na beta tatouage na kombo na ye tango po longolo yango mutu moko tatindi yo siko yo bi olongoli yango parce que mwana amankaki au respect oui wana obi loko mwana amankaki au respect lokola mama bango yebisaki bana ke bazana papa te papa bango akufa yango wana olongola ki kombo ya keina na loboko na yo to bapena ba bien na yo pe ba kombo ya keina na kelia ezape su to longoli yango poni po mama bango nde azotinda bango na mabe. Et puis lelo so yo Fally ozate to souhaiter te tozo supposer lelo nzamba bengi yo Fally Ipupa ozate bana na yo keina na keilia bako hériter ba bien na ote pour le quoi makambo e bandi boy lobi Fally Ipupa ozala invité Nana Ketchup pa ko te ma te bana na kutu baza ebe impoli ba manka papa bango respect la preuve année papa bango alongola tatouage ya keina na loboko non papa tango lingi bana laksa bango bolingo voire même moi so ozane siko à sentir que oui Fally Ipupa alingaka penza bana na eba keina linga bango nenga linga ba malka Monikel nenga linga ba Marcosis ndenge pa linga ba nani ba keina de makambo ezo sa pasi ba keina na kelia baza ba orpheline te baza papa bango Fally Ipupa za papa bango hein pourquoi
pourquoi mi benga Lazare donc Lazare nga Lazare ba finganga ba bike ngane na zabo na sina kufaka non Niki aloba ki yango peut-être pour na kanda pour ezala nango pour na kanda akolo ba bon yemo pa aloba ki on a émission tout ça dernièrement abi question na bimise bon yi kanda na baki ke nde na bokola bana nga na bokola bana nga lokola bana moko bazaba orpheline aloba ete ke ayebisa bana vanisa bana yebisa bango ke non boza ba orpheline papa abino akufa non parce que keina na kelia bayebi ke papa na bango aza en vie bayebi ke papa na bango eza fali ipupa nayebi pe te so pembeni na ofali soki bato baza pembeni no baconseillaka yo en tout cas nayebi vraiment te moi si nana ketchup ozana fali ipupa yondo za censé akopesa fali ipupa conseil tant fali alinga sala likambo boye te fali kosala boye te tika wana baza bana yo koloba mabe mpona bango te wana baza bana yo balobaka eyamise moko aloba tala nsima zonga mutu to babita nsima zonga mutu tala bisiko outaka tala combien mwasi ana souffra nikimenga ana souffra a souffrir risque vie na ye après pour ça peut ba prison a souffrir pourquoi pour mobile nanga la lingi mobile azala bien au moins makamsusu ko atele lo so niki to bako niki aloba ne biloba niki aza détraqué mental eza ba choc so eleke pa muntu sala abongo okoma biloba partout okoma biloba tant yozo loba pa batuana o sa ba live vanini o se sentir que oza soulagé ozomona on se sentir aux soulagé. Kotala Niki Menga c'est une belle femme. Mais Kotala ebo sentir que moi so fio azamba problème fio en dira trop. Ado encaisser alembi donc akokali soute. Ba choquer leki. Et puis kota keina sota keina kelia au moins ba mo bazaka nelongia ma point ba blessure intérieure eleki. Ba blessure intérieure ba mo na papa zo pesa bolingo ka na bano mususu na bana nana ketchup côté na bango bolingo eza vraiment te Niki pe lokwa za na pe femme forte quoi za femme battante sabi non c'est battre nga moko na bana la preuve année keina yewana le loza avocate donc histoire ya fali ipupa était ya ba papa ebele na ba mama ebele donc papa oza de na bana no libanda musicien mo boza de na bana no libanda tango zo mwasi musu obalié luka olakisa mwasi wana ke olingaka bana no liboso mwasi akabona bana ote parce que ba changer papa kala zalate kamadi akala zalaka papa kala zalate mobali pa kala zala papa kala zalate papa otika toujours papa change na été so papa okomo sa ba tira imana mwana okomo le kana télé buke pe ko arranger en famille à l'amiable bo bengani bo vandi ona mwasi na ketchup bo bengi so Niki Menga bo sai moi appelle mon conférence bozo so la que non te boye te ni ete to sabe engake le kanango. Comment se fait yo papa ok kozana bolinga mwasi bozane koleka nani koleka bana ezalate oui babi bien que Bible dit Marie aimez vos femmes mais papa tala bana na yo un peu linga bango so na place ya nani na place ya nana ketchup na ngena linga kuba kelia na makasi et puis tina ipupa pe olope sa conseil yo pe susozo pelisa su moto na makambo webi choc ni bo sala nani keina na kelia bana ba comment souffrir moralement sauter elongia bana o sentir que bana en tout cas bazo souffrir moralement bana na bazo souffrir. Moi ça zala toujours pour nous apporter un plus toujours pour nous sunga mais au moins si so eli bala yo po continuer na ba polémique na ebité en tout cas bolimbisa nga bandeko na ebité so ibasi msu ba simbela ba mibali na bango ba nzungu ya ba kisi ya ba succès en tout cas na ebi na ngaite po papa ke no ka ko boya bana na yo po na mwasi moko boye mwasi mpe na bo sisa pe ya makambu nyonso te non moi ça ko changer vie lelo soki papa oza soute nani fali oza soute nana ketchup obala osa vie na ya obala mais ba keina ba tika ndi ba orpheline tout
tozwa ba exemple ba couple ba Weranson wana avandi na JB ye wana JB bazasu na amida te mais la preuve ne tangu Abraham piana uti ko bala mwana ya JB uti bala mwana Kester to mona ki yango bana nyonso JB basangana ki mama Abraham piana paza ki bakanga ki photo na nani na JB piana siko se bakabona na ndenga mabe banya bakoma lokwa mpuku nani yao Fali mikitisa landa exemple ba ene na yo ya ba Koffi Olomide ba Weranson ba papa e mane ba zena ba mama Amazon ba onyo se be ba bote ba na par-ci par-là mais qui mieza ki to tika la jamais comme na tabula ku na éviter ba baswe atika ba na so 70 so combien wana maintenant 15 jours to mona ba na tabula ba mark tabu ba komi ba Youssoufa ba komo le kana télévision ba lo ba n'importe quoi na komo tabula to tika ko yo kangote. Et puis, papa, faut comprendre que za moi si fali poupa. Jamais le cause de star amoune était une grande star. Hein, on sa fierté mboka biso Congo, ya musique congolaise. Jamais que puis na popol mo pasou là. Jamais qu'on tolérer ba bloc à bonne émission que le fali pour que le bapé que non na longoli kombo na pour la boyebo. Non, wana ki bassesse et a manque à maturité. Pour mouto aza la maturité, mouto aza responsable. Jamais qu'on réagir bongo. Mouto encore ça bongo qui Koffi Olomide na mambo Didi Stone. Mais ta Koffi Olomide lo baki. Obi combien de fois Didi Stone a finga Koffi Olomide. Mais Koffi a supportant. Mais fali ka moi mukie ka boy ba ningisio ozi okomba ma nani palpiter okome agiter nali kambuni. Oui, bozo ba keina asenga fali poupa pardon. Eza problème te. Siko soki keina sengi fali poupa pardon. Ye fali ozong sa tatouage. Ata zongi siango. Et asuna tina te asuna importance te. To mona ba papa msuba na ba bete penza papa mwana ya gifler. Après quelques jours moi la yo sengi pardon alimbisi epé. Donc fallait aux agir à papa moi papa bara c'est moi a manqué respect à laquelle moi la mabe. Donc so za musicien te na sur le la keina na mabe on go maudire ye. Quelque part to tika na pe dani chimanga to tika condamner pe keina. Pour te éviter pourquoi keina la maman bango bazo agir boy. Trop c'est trop. To ebi o bango ba mona ate. Pour maramsu pesa en katiana niki azobo ya ko bimisango keina pa zobo ya ko bimisango. Makambo se bele. Basi pe bele ba ache mobile na kisi. A dominer mobile. Mobile aza suna moi dire te. Mobile o mona suba na neta, o mona suba de côté. Akomi ko mona kaka mwasi. Akomo mona kaka mwasi. Non. To bona bisote mobile il faut lingana na ketchup mais tina ba niveau wana te. Ya ba niveau wana te mwana liboso. Et puis keina za la seule mwana o akokana na fali pupa. Na bana nyonso fali pupa mwana akokana fali lokwa keina zate. O azwa fali lokwa keina azate. Ba makosi sana kutu. Moi ba doute zalaka. Ba o mususu wana mais sotali keina pupa o mona ressemblance. Na sepela une intervention Niki Menga ndenga expliquer ki tout abindika riska vina ye pour la mobile ceci cela aloba ki Niki Menga lobi abinga loba ibongo te kenesa bana ke boza ba orpheline de père na loba na bango bongo te na loba façon na bokolela ka bango baza lo bana moko bazanga papa oui arriva nango et arriva ka kanda so mutu ana kanda mutu aloba rebele mutu aloba kebele Niki to comprendre parce que Niki aza mwasi. Mais yo siko fali oza mobile. Mobile il faut ça na ba nerf solide. Mobile il faut ça esprit. Tango ki likambu il faut supporter ko za na maîtrise. Mobile aloko mwasi te, mobile aloko mwasi te. O ki likamba mo s'agiter yo bo finga Koffi mais Koffi apesa bino leçon na mambo Didi Stone. Apesa bino leçon. Bison se to santé réponse à Koffi to sepele nango to bande ko attaquer Koffi Olomide mais tant Koffi à répondre nani à répondre bi que Didi Stone c'est ma fille mutumata ba mabe pour la Didi Stone azama kila na ngai to sala ni to betela Koffi maboko ndemo pena fali so ile lo penza obimi penza boy obi ke no keina za mwana ngai kelia za mwana ngam
mutu su taloba mabe mpo na bango biso nyonso tosani tozwa minoko na biso tokanga tozwi maboko na biso tokangi tovanda kimia me ntango yo osalaka fali ipupa na bato no entourage no baedi badiete bapesaka conseil te nana ketchup bapesaka conseil te aza na toujours mpo na kotinda wana mabe mpo na kopelisa toujours moto mais un jour mukolo ezali ovanda pe ambo papa obi te si je savais oui parce que vu yo ebombe biso ba surprise ebele emsu bano yo zokanisa ba osunga o peut-être eza bango te redi a misa yemba carrière a moto pe silaka lobi okoma pour retraite pe boye pe ko retraite o se retrouver pour mi le roi ne ba papa biso banani ba wendo pe makasi oyemba eza lisute bano kaka no négligaki peut-être bango ne mba osunga yo peut-être bango ne ba osani susu ba ko valoriser kombo na yo mais tangu yo zo choquer bango pesa bango ba choc oyebi esa ba na motema te poto lo baka tatouage bo se to kotisko na masola kati na ba bien na peut-être noko ozalo mutema moto lo roi soso peut-être pe ozo kombo na bango poso longola ki sait peut-être so ozwa comme nani ya keina na buka lopang no oreya ngo déjà nani oyeba mais soko se bongo na ko regretter en tant que papa na acte opposé qui na fosenga ba no pardon et pour ozo se permettre ozo ndima ba benga ko Lazare non keina orpheline de perte kelia orpheline de perte hein. Tout ce qu'on trouve ba mutu to boy tene baba obana ba bota mana poto ba kola na poto baza ba impoli non bala nyonso te faut ko yeba na mwana tanga zo manquer ba parents respect pourquoi mwana ana zo manquer parents respect faut ko yeba mususu atali affection ezate et ça la pe bongo moi trouble c'est mwana lokwa moi dépression bino ba mwana na za impoli peut-être pas à sa dépression et c'est un psychiatre à consulter à la mutu ya mwana ba pourquoi mwana akomi ko baboye na ba parents na pourquoi mwana azo agir boye ba comprendre que mwana yo aza choqué aza ba ça choc nemte sale boye pour trouble pe mutu et trouble ba choc sur le que trouble mutu ya ka motema te et trouble pe mutu au sentir que mutu donc aza souyete kotala ka so tala ba keina boy o sentir déjà que bano yo ba choc eleki o tayi ni kimenga bano ba choc eleki yo siko nana ketchup en tant que maman décision nyozo zo na makambo nyoso décision nyozo poso yi moi ça solo nesinga na place la nga na nyana silika na nga ba te pourquoi longo tatouage ba zongisa komwa keina za mwana botiki na bilo pe fali aleka na pe papa Paul Mopasula alo ba buzo ba na komwa bana et puis pe bozo seka na bino ba warrior pe bozo seka bozo sepela asali bien Niki aza mama be oui soit Niki aza mama mabe ça n'engage que elle mais ba keina te kelia te parce que moi na ma base la na été to moi na ba parents belé ba sera mobutwa bana na bango bana ba politicien en kala wana ba sa ba tapage bazo sa ba folie na ba mbonga ba papa na bango ba voiture ba papa bango ke na bimi na ngwa un accident en aucun jour ba parents na bango ba bwa kaka bango ba tika bango te ba linga bango toujours ndenge mo pe fali pour pas zongi sa bolingo et pas bana na yo oyemba keina kitoko otika koyemba makosis bongo te keina oyemba kitoko na nzembo no anani ya sopeka oyemba kitoko luka obongisana keina luka obongisana kelia sope moyen ezala pe sola na Niki menga kolongole loko wana parce que taka muto ça déjà live o senti que moi soza ba choqué na risque vie na ngapona fali ceci cela okomi kitsa po sengi pardon esani échanger l'autre échanger nango l'autre Dani Chimanga sanga de asin tokomi na suka donc makambo yo eza vraiment donc olandela ngo toujours po biso ba parents vraiment to yoka mutema pasi donc muto sepa na makambo seka bota na ete seke matrice na yeba tumbango soaza moi mobali seke abota kana ete ana ekisita po muto aza parent makambo jamais akoyi ko accepter ngo voilà tokomi vraiment na suka
aya na suka ya analyse populaire na biso lelo napesi merci na espace oyo yambaki biso lelo espace zozo ya ye moko la maîtresse Chic Rose na kati ya Jobu. Merci na Pablo Dangola, merci na les grands gérants Dadi Manunga, merci na Kelly Stone, Kelly Kungi depuis Mwanda Bisiko Zali, Bambote Belé, puis un grand merci na Papachi Jogo Rigen et Boulema Bisika Ozali Rigen Chipamba, Bambote Belé, Bambote na bino nyonso bolandaki émission oyo bandeko pena s'abonner te occasion ngo ya ko s'abonner ya ko aimer ba vidéo na biso pe ko partager. Merci na Dani Chimanga, merci na équipe technique tout ya MJ Télévision, merci na la première dame d'Orléans madame Mami Wanjamote, ma papa Micha et puis ba mes condoléances, ma sincère condoléances na maman Émilie na kati ya France Bisiko Ozali vraiment toza de cœur na yo pona lelo to suki wa to kutani ba jour ezakoya pona nouveau numéro ya émission na biso analyse populaire MJ Télévision Nzambe toujours bye bye. MJTV yo Sambara Golima Zapata Bila Kolikobo Sambara Golima Zapata vraiment bon s'abonner Sambara Golima Zapata Bila Kolikobo Sambara Golima Zapata MJTV yo Sambara Golima Zapata Mami wanza yoga mami wanza Dani Timanga vrai non vrai tanta sola bien gauche droite à la tamna pantalon quoi au moins MJTV vitesse wapi abonnez-vous